Coucou, bandal sala rouge, ma pesi bino ya mbote ebele. Lelo nayeli bino mbisi ya malangwa. Tosala yango na kati ya four. Na mbisi na biso awa bomoni naniki poivron ya jaune. Naniki poivron jaune. Naniki ya vert. Naniki persil. Naniki ail. Naniki na tungulu. Batie na kati awa. Ba épices na biso. Donc, toujours assaisonner yango. Tokotika yango mpe efanda mwa moke. Mais to assaisonner yango nani. Bobosana te ko aimer. Bobosana te ko partager vidéo na biso. Ba oba mona kite baleka pe pona ba mona. Bon, ce qu'on mbisi na biso assaisonner yango kitoko. Ce qu'on azozipa yango, nazokotia yango na four pendant 10 minutes à 15 minutes et bon tokozonga mpona kotia yango na four. Coucou, wana mbisi na biso totikaka yango epemaki totika yango sikoyo. Yango est-ce que tozokotia yango na kati ya four na biso. Moni mbisi na biso ndenge esalaki. Totia mafuta ebele te parce que yango déjà azalaka na mafuta na ye na kati. Tozokotia yango na kati ya four. Bobosana te koaime. Bobosana te kopartage video na biso. Coucou! Mbisi na biso sikoyo ebongi ebeli. Tolongola yango na four. Toleka na mesa. Bwana kwanga la bino, mamani mbisi na biso ndenge ebeli kitoko. Donc eziki te, komi mwindu te, sali bien, vraiment 10 minutes ka na moto, mbisi na biso ebeli. Bo s'abonner, bo partager vidéo na biso, bomoni mbisi na biso. Mbisi na biso yango yo. Ebeli vraiment bien. Mbisi na biso yango. Dans la mesa, na kwanga na yo, pomme de terre na yo, fufu na yo, loso na yo, makemba na yo, dans ne so nous kolia yango egoli kaka kitoko. Na pesi bino merci de banda kinga lelo. To comme ka na prochaine vidéo. Bye bye.